c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV de Congo. Bonjour, bonsoir chers amis internautes. Nabi que vous avez branché la chaîne Abino Kitoko Bolungaka Congo Cool TV parce que on est mais la revenu information sur il y a le lengue na le lengue. Nabi que vous avez branché la mission Abino Bolungaka mingi à la découverte et puis ça mis bon et puis ça mis bon nangai un des servantes Abino Yasmin Sakou la patronne. Émission MSO est journée à l'élo nazanga mon côté nazana invité nanga mon cause spécial aza artiste mais artiste complet kande tolobaka nyoso bino boy artiste basala raye asala kadon aza asuki karaté na comédie wana nabi merci beaucoup na mon équipe technique merci à Gucci Sinda papa eloko mobala basi moko merci à coordonnatrice na biso Lisa la paradis mon sapembe merci na boss merci à mon boss. Merci à mon boss Papi Destien à Londres, na Mimi Matondo Mama Bonheur. Merci à Miguel Pedro Maboko Bank. Quand je ne suis pas seule na plateau nanga, je suis avec invité nanga spécial au déranger qui m'a mbela binoye Blaise Lukan Roboyebi Jean Blaise Lukan Roboyebi na ba casquette belé ka ye moko azaka congolais ka ye moko azaka nigérien ka ye moko azaka ouest africain ka ye moko dans na Sabino ba merveille belé to bo s'abonner massivement la chaîne de Congo Cool TV boko zala bongo branché te kade na lobby na zanga moko te na plateau na zana Jean Blaise Lukan na ende na pesi bonjour papa. Bonjour maman, la patronne. Merci beaucoup. La musique, maman. Soukana Genève Bisayo, papa Blaise, wana la présenter qui au salon aller na yebeli, représenter na bakombo na onyoso, o ba yo bakola kola yo, o botama na o dans et ça bato bazolanda biso très bien. OK, comme on ngai Jean Blaise Lukan, on a ba ami na ngai team penza. Bakombo ze belé, bakombo ze belé. Yango bato bolanda biso bazon ça au découvrir. Baba ninga na ngai lokola bandokisi lokela hein masa na ngai pe ya Sonam ba Al Pacino bamboshi lipasa ndenge baza wana bayebi ke Blesino As wana na domine musique Blesino As de la Kurunta donc photocopie ya Stino As so na ye côté ya théâtre Blaise côté mosusu Chinedu côté mosusu Mbota Lukanu donc bakombo za vraiment moi ébé. Merci beaucoup, chers amis internautes. L'émission oui, papa Blaise, en parlant de Chinedu, et là, on inspire au côté de la ligne, on a battu Chinedu pour incarner exact. Bon, pour jouer nigérien, les alliés, la réalité, ils ont vraiment ngaïté. Ngaïté, ils ont pour ça ngapété. Mais mon ami que je salue, Prince Chabani. Prince Chabani a un circuit, mon ami vraiment. Prince Chabani, sali yende mutu ayaka na idéologie wana na katikati ya groupe biso ça kozali na ba Marlène ba Igets yende mutu ayaka na ibulu wana ya ko jouer na Nigeria yazalaka déjà na lopango na bango ba Nigeria ba no football siko lokola ngana maniki kokende kuna mwa mingi to comme so ibango ba oloba biso dose so ibango ba oloba biso dose ka na osekana ne ngana yo le biso uti logo to ko beta mo pe na film mo boy pe okanga mais lokola ngana zena ba casquette nanga misusu na no jouer il y a akoma déjà ko bimana e logo wa si manango moni makamno so ba aprena moni ata lelo kisasa nzo boya na ngo ndima bato balakisa bato nzela ba boyi na bango ndima bango mais sika idéologie muta e bani ndeto yo sala film moko na Zena nazo pese mbote la guerrière pas ali na mobile na yo na pese ba mbote ebele to ça la film moko moi ça pembe na mobile mwindu to ça la film moko film wana na film wana nde esika nde to bandaka penza masolo ya ba Nigeria comprends o inutile kuta oloba o inutile pe na sala so ine. Chers amis internautes,
bino bozolanda Jean Blaise Bukanu ndenge tozokoba naye survie na ye mais papa Blaise omoni mpo yango uti oloba wana mpo boye bato babongo na nzela bayebi Jean Blaise ya bakosa ya babase sikoyo référence na yo beta mo eloko wana mpo bato abeta eloko ya tiledo voilà kati abeta goti bongo yoka goti bito ntango atala makambo yango atala na motiki ayeba motiki ti ayeba na mo cameraman motiki atala makambo ebele atala kamera atala tutu foto atala ni tutu eroko yo eroka ngo babeka ngo suka na Genève Sabino référence yango wana baoyo bazomeka baya koluka ngo na source omoni elo nyonso solingo yeba ngo il faut yekola vraiment comprendre ngai biso to tosala makambo oyo toleka biso babenga biso penga na association ya ba Nigérien o bana ozala na kwa na victoire na likolo na rompo ya Gambe kwa na rompo ya Sosa na Kimbwanza okay na Kimbwanza na penga babengisa biso tokinana tolia ba mbongo ya masolo ko kutu ba oblige biso ke non monde bolo baboy vous savez pas fort bolo ba mo anglais boy ko la pe moi ki Yoruba apaka ara moko na roba kiru bolo ka boka na biso ba côté mais yo finalement yo mutu mo za ba identité commune azara bugabo ka azara kokori te gabo di tutu azara di tutu oyo boka azara ngobe azara kokori azara di zere azara di tutu c'est megame Kana Genève Sabino cher ami internaute d'achat papa na Beraka na Paris et solo li Jeff Jello nzeta dollar babi $1 sakando sala esa c'est pas vrai azara tete a bolari nzeta dollar papa Jebiti papa tete na bolari tsoko na bolari mututu oti da gongo Kana Genève kala webi makambo ngana lubaga Jeff Jello papa nzeta dollar Jean Blaise Bukanu les na lobiko makambo nde na lubaka makambo na lubaka oyebi soki oyebi te fotuna suka on comprend ba petit na biso nyonso bazobima na ba idéologie ya ba vie na sepelaka na leki na ngai moko leki na mo trésor azana leki na moko azana groupe Sinark uche na benga ngai uche ye penza ya nana mona muto makanga lokola mwana mbali wana zati aya kutana na ngala bivie idéologie oyo bato babandango eza bino venalingi coaching respect na reconnaissance wana yana petit mo lelo sa masolo bien ndeko na ngana osala masolo kitoko masolo penezo kende donc inutile mais ba o bazo sala ba orgueil tant pis pour eux parce que na makamone so succession ezala donc ba misu ba olega ba misu ba sani ba remplacer mais tant ozo remplacer na eloko mutu sala ngone correct donc c'est ça. Oui, et solo les chers amis internautes, vous s'abonner massivement à la chaîne Abisso, Congo Cool TV, pour la Congo Cool TV, vous aurez ma caméra, $10 Jimmy Jello dans les bords, quoi. Babi, la famille mort, Big Boss, Jimmy Jello, Jeff Jello, dans les là, et sur la rande, sur la, et ça, Abisso, va vrai bien. Hein? Papa Blaise, parmi Bato, Bajouaka, Barral, il y a responsable. Pour vous, vous avez ta histoire, pour vous, Nzambe. Wana eza ko engager ngane na lobby en tout cas na ko ba responsable ende Nzambe eza ko engager ngai wana eza ko engager artiste eza ko engager ngane na juger invité na wana eza ko engager par rapport à kolongola yo nde Nzambe ba wana misusu o bazo jouer ba rôle ba responsable na minute lelo si faut otanga mutu moko plein day na ba responsable ya lelo na évité en tout cas pour na lelo vraiment na évité na sens ni pour na évité parce que biso zaki na ba bato to na olanda biso ngana oka sonité botanga kombo ya mutu oyo ayebi musala na ye na tanga avec toute facilité bon comprends na oka sonité comprendre dans un autre exemple ya vie na ngai o na momo ndenga za bazolanda Chico Pebe les spécialistes Chico Pebe donc vieux wana aza parmi ba vieux oyo alandaka masolo oyo ala loupe azo contrôler entrée azo contrôler veste azo contrôler chemise azo contrôler nyonso oyo
moto azosala c'est que Chico Pebe ndaza moto masolo ngo Chico Pebe ye na moment de toza boso lingo zwa elamba toana deux maisons toza na TL Business Production o Thomas Luka nazotala ye moko aza na France tozali na Jibel Production oyo ozali kotala oyo soki oza na besoin ya costume chemise veste mokoto awa na kisasa epanga moko jambe oza na besoin ilamba oyo afana ngai na olakso elamba nde ezalaka mpe toza lisusu na les facilitateurs Chico Pebe grand frère propre na Sir Victoire kaka en face à face na école de navigation ozwata mosusu bilamba eza mais sikoyo nani nalobela makambo ya bato baojue lokola bapapa biso tolanda bato biso nga Blaise Nathalie Gianni Faya napesi mbote pazali Nathalie Apo Firenze vous comprenez mon nom nazoya Nathalie te ba inspiranga te ne total pour nga pe nazaki déjà la kata terrain Nathalie vient na ngai Elombe na bwaki miso na mopanzi Nathalie vient na ngai Bodo ba responsable o na otanga o abeti kosi mpe no moni mutu esali yo pasi divorce les vieux divorce bateau de Moïse abeti kosi mutu esu yo Nathalie bango nyonso na ngabi te ngabe kona mukasko style na ngai nga na ya na style yaba kosi silmezi na kata mandefu na tia tentira pembe donc olobate tika kutu masolo na kota na katikati pe na s'imposa pe masolo eleki on comprend mais ba petit nyonso ba elelo ba ebité ebele pe biso toyebi na biso pe bango pété pour dans na polémique na mutu te na petit na nga mo boye na mona ga mo se défendaka petit na nga yams malika boya nga trop peso na ba internet boya nga makasi menga linga kai boya nga penza tsaka ba mandefu ya pe mega neti ngai me boya nga ubiki moko yams boya nga makasi mena linga ke mingi so to kudani bo vie na ngai mena linga kai abunda yams basa ebele na solo na bana solo bitoke na ba mikolo bon je sais pas mais na bana nyoso bazoya na bango lelo oyo il y a on plus bazar au bunda na bango mais je le dis par rapport à kota la papa il a mis sa chère maman il a mis sa passe on a ma veste le monde ndako ya ko defate ya yo mo na ndako ça passe Souka na lié cher ami internaute toi tozoko ba na Jean Blaise Luka nous wana azo loba ozo utakatne par rapport ya masolo tozoka elamba eza pasi elamba eleki bilanga na place elamba eza pasi veste bamba chibamba loba bela on a dit veste pena boeto ekota mbwengi na te eza ya nchanga muka te veste pena na bisa a parler de masolo veste eza na papier destin na Londres beta veste sur mesure oh là là na bisa Miguel Pedro Maboko banque le patron ya salon Micho Barb na kata magistère a beti veste kumbisi nzambe bango nde babi ba masolo wana suka na G les pétroliers tout ça ebunde solo là et ça biso ba vrai bien quoi Favika Songo Jean Blaise Luka nuye osenga ye aye papa Blaise na masolo ya théâtre biso to yebela ki o na groupe le réveil et du coup to mon on le qu'est-ce qui se passe et l'on est to solo na biso bien te na loba partout na leka to solo na biso malamu te bon problème ezali problème ya ba incompréhension ezali ba problème moko individuel ezali to makambo esenga ngana longwa te mais lokola to ekendaki na bandenge kendelaki bon c'est déjà passé to loba réveil ezali ndako na nga malgré ekomi oyo ekokoma lelo mais réveil ezo rester pendant trop bon on eza ko engager bango vraiment eza ko engager bango soki marele na yokaka ngai tant tosololaka première fois tant tomekaka ko se réconcilier à liboso nayebisaka eke soki bato baza na besoin ya koya kotravailler na réveil atika bango bato balongwa atika bango baya kotravailler so ayokela nga nde ntango so makambo eza te comprendre oyebi na mosala nyonso il faut vision ezala vision eyebana biso nde moto ozalaki na vision réveil biso ba Elie Salomo ba Christian Shoga ba Iget ayekola aza na Paris wana na pesi ye mbote bazali biso toya na vision réveil ezala na maboko na biso ntango bato bani kolongwa
vision à réveil et ningani. Il fallait en a mutumoko. Ouais, nous avons la pilier attique à la peau à orienter la même vision. On comprend. Mais au batikala qui va créer une nouvelle vision. On se bat donc bon catastrophe mais au semble la kanzambe que étant molaka malam parce que ça m'a rapport. Nous dans un avocat pour le moment réveil ça Marilyn donc azuta musa elo on a selon vision donc est allié par rapport à musa na ene à ça bon ça nous concerne pas mais les hommes assuré à kala sina longwa na salaka groupe nanga Éco du Sali yango pendande makambu to betana lisolo ya Éco du Sali to tonga mwanda parce que Éco du Sali ezaki na impact makasi ezaki na ba heure na wana ba 19h wana biso nyonso longwa te mwana tanga chaîne yango ezaki c'est yo fa na ngai ya tango cher ami internet comprenez que ça ambiance ya plateau na biso na donc Éco du Sali na ba soldat na ya makasi Gucci Sinda za wana papa eloko mobala basi moko ba aimer ba soldat makasi ba punda na ndenga jete James Kusongi aza invité nanga oulala na leli bete so na histoire wana pour na leka na la moto na mona te bino jour à répondre à bi mais bato ba komi boule ba rani na retrouver Éco du Sali eza patrimoine o ekufate ezali mais lelo non lelo boto beta lisolo les ambassadeurs cher ami internaute comprenez comme je vous ai dit tout à l'heure Azam Moutoza ba casquette et belé histoire moko bimia ya ambassadeur oulala na sepele initiative wana tetolo belana Éco du Sali to tikana ambassadeur fana ambassadeur to tikana baloba mingi bandi bazalaka et c'est Sambwe et salaka wana les ambassadeurs banyo se poser en carte boy ba ke poser Sambwa oui aigle ka nyamo aigle amataka likolo koleka akomi mabena mwana na matina likolo atiki mwana amati likolo atikela likolo atiki mwana likolo so kita pena neti mwana opanzana yesu sa suye pa akena sikoyo les ambassadeurs baza ba aigle de tellement likolo eleki trop tout le moment Éco du Sali Éco du Sali ekufate Éco du Sali ezali et les ambassadeurs les ambassadeurs fana nango ba projet ebele je sali mon cordon muchingi casque belé chanter bana kalamu ya tongo là je vois tanti Françoise Makelele tata na ngai o ya kati tanti Françoise Makelele tonton Luzo Makelele na France babi kalamu eza ya côté les mabimisi structure moi sika les ambassadeurs to chango misto ke de l'avant quoi bon ba bomba mais ba ebite ke na libanda solo ndeka Gucci Sinda les ambassadeurs eza ko samba ko ba pile ya makasi ya kalamu bazali banda mboka to bombi eloti vraiment to bombi eloti mais to kene nango na ba caractère oyo kozala ke moto soki aye à se retrouver ma plateforme na RDC déjà est belé mais nous cherchons à développer quelque chose où il faut que lobby tant que parce que les ambassadeurs les ONG les ambassadeurs les alliés club d'amis les ambassadeurs les alliés groupes cinématographiques les ambassadeurs les alliés donc les alliés les ambassadeurs les alliés les ambassadeurs les anaba les anaba poche et belé donc yango moni to li to lo belango na muté mais lokola to zakana batu o bazali na libanda les ambassadeurs penza etali penza commune ya Kalamu ensuite epekisité que muta commune mususu aya nae pour les dynamiques les ambassadeurs donc eza association ya ba artistes et comédiens ya commune ya Kalamu lolo Loris Mbidi ba chérie ndeko na ngai kati mon ami d'enfance ya tongo merci na CP pour le biloko ekomi quoi merci beaucoup et peso zuwa te wa bela ami d'enfance na na mi tu bisama na ngate ngani na omoni na lobi boy tankani na télé batukam de batelinga ba otala na télévision boy Thomas Lukando mon grand frère propre Chico Pebe
hein, les facilitateurs, soit appelé au costume, faut ça na combo, soit appelé au sapato, faut ça ya combo. Donc je suis désolé. J'ai dit merci beaucoup na bato ba soutenir biso de près ou de loin. Là je vois Cédric meeting oui na États-Unis, je vois Salva meeting oui na Montréal. Babi moi na Montréal à Tongo Jonathan nza utio c'est na kati ya Montréal solo là na leka et ça biso ba vrai bien d'achat papa na Beraka na Paris ba 10 000 € c'est quoi? Là là non c'est là et sur la kana mirne sur là et ça biso ba vrai bien le prince d'Harare babi na rare prince azaraka moko de Chokalombo prêtre ko sakanate le prince d'Harare balobi Zimbabwe ne tombera jamais. Papa Blaise, tozonga nanu na masolo ya base. Pour babi école d'Isali ne base. Tout bête non vraiment histoire ya école d'Isali parce que école d'Isali ezaki na impact makasi. Oh déjà uto sambusanga uto binisanga ke na zafal ko to bande ko landela ngo po yango ezaki actualité na temps wana. École d'Isali to bi ke école d'Isali ezaki elle qui na est braza. Et là on y sala que école d'Isali est résisté té. Tout ndenge zaki pe wana charge wana bande ko kangote. Non. Merci Nanou. Merci vraiment. Et Kodisali est un patrimoine né dans le bâti. Et Kodisali est koufaté. Mais et Kodisali ngaine na pemisa yango. Na pemisa yango na ba raison ko yebani. Oyebi musala na biso ya théâtre soki ozana batu ba soutenir yo te eza pasi. Ngana bani ko zwa batu ya ko soutenir nga neti lelo boye ko la mon grand frère propre Dani Makila. Hein? Tom Sita Lucano, le grand prêtre Célé Lucano qui finit comme Montréal. Né dans un problème comme il y a Chico Pebe, le grand prêtre Jose Vienangai bah comme Chico Pebe obi akabela batu ba veste. Te yepenza apesaka ce que je veste eza kombote a peso veste zanga kombo apesa yote. Chico yi azana na so pa boutique eza. Ozo que ni victoire école de navigation en face ba koma penda chez Chico Pebe. Bilocoste ezawa. Biloko no soza na besoin TV ya kitoko wana ezate ko bilocoste ya nsangamuka. Oluko na sombe ya ko beba na kene na ko télévision tantouin et puis malamugo Chico Pebe wana ba prêtre. Dans la masolo et ba prêtre on appelle na prêtre na mboza na France les phénomènes reflètent tout. Toujours là-bas. Toujours là-bas. On est dans yo beti parce que ba veste taille wana na biso mo tapé ça pe ba veste taille. Bon ngana yebiete. Ngana yebiete ngaso na zo la muto ngana yebi. Après là le muto na portangi mingi hein. Refait matundu Chico babi Chico Pebe nga bi refait matundu na France na leli mo konza veste taille. Ezabela ngaye Chico Pebe. Papa laisse to continuer. Mignon filmer ngai benda donc Chico Pebe a senti. On a confirmé ce qui appelle l'équipe des gens. Le vieux Dani Makila, donc Soga Tindi, Mbonga Moukier, ils ont 200 €. C'est Mbonga Moukier. Papa laisse continuer. Bon, dans son guide, École d'Isali, et ça la groupe Oyo. Tant que problème il y a Brazzaville, et Bimba, on a bien dans Brazzaville. Mais tout comme un problème. Moi, tout tant que ça sous ce groupe, les alités. Comprendre. D'autant que ce groupe exacté il fallait na zonga na momoni na zolo baboy ba mama Molina ba Nanouche ba Mado ba papa Deyam ba tubazana Brazzaville tilo bazala ngana ya awa na kisasa franga la sincère nazaki na bana mingi oyo bazali ko comprendre vision na ngai tous te na loba ba kombo te bona ba bana na ngai mona ba molumwa mwana ba loba ngona na banda te abana wana bana na papa ko libanda ko tongete non bana wana okumisa bande baza shit ya école d'Isali bazana bango shit ya école d'Isali te ba comprendre des vision te vraiment ba comprendre ka vision te pour le na moment où surtout tani na kata les ambassadeurs bango so bazana kati donc inutile au loba inutile au loba donc école d'Isali les groupes Oyo jusqu'à présent na 4 vision existe toujours mais na tiango na stand by parce que ba besoin on ngana zango besoin ba na besoin ba caméra na besoin ba biloko Oyo sala kena kene luwa suti o ngamona na besoin na salika na bi na lo baneti les ambassadeurs tout est là table mixage table montage ezali ba caméra ezali Bodrago notre cordon azawan
Donc inutile avant que donc c'est que au moins mon pour à sauter malam il faut à reculer. Tous on a si ma pour toi il va sauter malam. Papa Jean Blaise na monde na bino ya théâtre. Et nous ni nous nga osala on a pesa public. Ah Isa penza ebele on a lingaka na pesa public na biso. Vous savez on a oloba. Oh bien dans la théâtre nyonso zele na télévision. Au moins nyonso zaka nemo. Biloko sika ezati muto ba elo ni ya opesa sika. Non, biloko sika ezali. Biloko sika ezali. Na tengelo déjà biloko sika moko. Il faut tout le ça la cinéma, tout ça la film d'action. Film d'action, d'action. Mutu ke peli. Ba tout mutu na tout ndeza la kana ba film chaque chang ngoli to sala. So ngai makamna obule ya mwana, makamna ke tanga ndi ya mwana. Ke tout le ba monter pour avoir la capacité au pesa biso o toujours ba monter ba ça na mo ebele ba monter pas le pouté ba trop. Ba ya ba ventiler pe ba za mingi. Donc inutile autant ba koko et ça na mo. Totikalaka na théâtre mo yango moni cinéma congolaise moi et bimana ghetto ezate moni des ambassadeurs papa Jean Blaise na métier na bino ba difficulté ni bo la difficulté c'est belé toujours na ba difficulté ba site doana ba site te yana to kanisa lokola gouvernement ezobima awa ministère ya culture et art faut pas pesa ngo pa ya mutu oyo ayebi vraiment souci à Baptiste. Parce que moni na pes exemple de ba Nigeria wana bazali na cité mobimba basala kaka pona Baptiste. Musique, cinéma, ezaka lokola Hollywood eza cité. Nyonso eza na kati. Nyonso wekuta nguna. Pourquoi pas pebiso a to sala? Que nyonso wekuta nguna so za besoin salle ya tournage bokei bo futi mbongo na bino bo tourner ka kuna bakiti zali mamituka ezali tout est là. Donc il loko tozo kanisa ngwana soki lelo na Congo te bimi penda na ghetto ko tozo na ngo artiste belé za ba ko façon na banzala te. On la première chose. Deuxième chose, il faut artiste abana kolia na mutoki na epenza azolia fruit ya musala na ye. Tout les fruit ya musala na biso te. Tono vivre na makabato poto on peut le voir sur bakabana on peut le souter makameko mapasa bakoma ya ba moko bakaba. Non mama solo. Kala peneza ki muta poto otinu lo ton omuli pena ke dadi makambo dadi kamala makambo wana a cause petit so il peut tanga mo ate so ina misapi nyoso tina suka baro tanga mo mais lelo pena mona muta moko lokola ba dani makila wana wo ati do tamsu moi 200 €. Ba tomsi da lukanu bena moni ke projet pende ko ta sur détendre ba chiko pebe petit na zala calme kosi masika. Donc bato wana bazo soutenir biso bato bazo soutenir so kala bazala kali soute parce que fonctionnement est ça il change. Bato angola bazo soutenir biso lelo bato angola bakoma angolais comment nango neti moi ko kende kozonga ngaza na Luanda yi ntila obeta bisolo quand on vit en Luanda donc nous on nada de fala quand on sait comment que a situation taille au pays nous on nada de fala pronto. Tant bon, cher ami internaute, on a matin moi l'icolo, alinga longolanga éviter que moi pena muto masolo, on ça ka peu vrai bien. Balobi batunyo so boza libanda ya moka so bolingi boya bola la kitoko, bope ma bien, to boya na Flat Hotel chez elle Flat Hotel chez elle, ils ont juste un commune à Kala, sur 3e rue. Ma biche, ma chambre ya kitoko, copé ma kitoko, ils ont un Flat Hotel chez elle. Les boya et ça, biso ba vrai bien. Mais hôtel en ça va. Na bisa o suka na bisa na idete. Les lodong, Gérard Lelo. Suka. Ba yene mukolo masolo do senti pena ko na chambre petit mais costaud. Malili. O senti pena nge malili. Oui, na moi 2 jours na mo ba penga awa na marque gande do sala publicité ya ofele na la ngai awa to kanga ba photo to ti babi yoka dodo cher ami internaute bo s'abonner massivement na chaîne na biso bolandaka Congo Cool TV pour la Congo Cool TV nde bo kozwa bilenge abo et ça biso ba vrai bien
Papa Blaise, na bête histoire na début que ça ba casquette belé. Comment na yebi on a ndenge qui sont ka ko découvrir na lima na moi site mo bonakuta Jean Blaise Lukano, musicien, chanteur, musicien, chanteur, compositeur. Yoka au plus c'est ça peser lokola c'est ndeni Papa Blaise. Est-ce qu'on peut dire sur moi histoire ya musique na omoni na nina lobaboy. Un artiste, il faut penser à l'artiste. Neti mon cordon, on a fait ça va monter au drago. Aza artiste, comédien, aza artiste chanteur, aza compositeur. On dit ça artiste, au cause de l'ocolomo, il faut la standard. Ngai na la musique chrétienne, la musique chrétienne. Initi la oloba. Mama ngana beti na bata minene ya mboka ona yemi na bata minene ya mboka na yemba na kati ya notre manière na mboshili pasa to longwe na mboshili nazo tangela ba nazo bezo yeba vraiment bato bazolanda biso batu na ye batu na mboshili pasa tu na ye ke mboshili pasa po mikolo album na ye moto moto teneza vraiment moto album na moto vraiment eza moto tout na mboshili pasa aoyeb sabino ngana beta na mboshili pasa na notre manière to longwe na bango na notre manière to yena bango na asia musique ngana keki mangu bouge na ba tentete tino pe sonam to longwe na bango ke asia musique to ngana ye kenchen bango batikali yake promise na landi bango na promesse musique apa to ko yeba na ba lokise ba Lukis to yemana ba tebele na yemana ba Al Pacino personnel. Vous comprenez? Nazali musicien penza, musicien chanteur ya ko sakana ko na beti na ba kenchen bato ba yebi ba orchestre ya kala na ba kasabo biso ba oto yemba na ye na vie chrétienne na beti musique na ba frère Moïse Matuta premier orchestre ya Moïse Matuta salaka Shekina musique ngana zalaki deuxième personnalité petit ya koloba soki ndeni ngaso na raté na théâtre na musique na oleka naza lokola ba artiste mosusu te donc azaka artiste kaka azaka artiste kaka ya bagaki ye soki gag ezate moya tourner ezate ngaza ndenge na ngaza pe na artiste ensuite pe na kata mboka oyo Congo oyo to wana ba kombo to tia ba empreinte ba empreinte pe ndezali o ayebi Blaise te on a évité sans orgueil sans polémique na bato ngaso bato balinga tu na ngai pe ba yeba makambo malamu fo ba tu na ka ba leka na ba histoire ba comparer biso te mama excusez na simba yo ba comparer ka biso te na bano bazo bimaka lelo comprends nazo finga na pe bana yango pete mais le problème ezani c'est comme si to komi biso no so na kati ya saki moko ya fufu biso no so eloko moko non to za ne moko te biso to to yeki to akokuta ba mikolo to yokuta bato bazaki ba musuto tina ba age moko mais bazaki mikolo na musala comprends batikela biso espace te to kota kite mais pour to kota bandima ki biso to ya ko rejoindre bango mais pourquoi lelo komi ya ba polémique inutile on mona mobo ya mukie ayebi no koma ma audio jouer te mais aboya yo on dirait yo na aux années génération mo alors bana le boleki ngaka na kala biso to legeka na kala mais na musala te mais non tant ba JC son ba luka ba producteur ba luka ba terre ba ko jouer ba bazala ka ta ba major bisali ba luka ba producteur on bien internet en tout cas ba bête internet ma boko tant on note ka ba CD ba bazala ka te vraiment on comprend tant on bête ba to te ka ba CD biso ba major oyo major bisali da yezo tinda atinda ba lukela ngai Blaise na saka reconnaissant ngana kutana na major pona leya on comprend tolo ngana loba makambo beli na ba télévision kuna banga ka te pona ko lobango mutu asala malamu zongi sila e malamu pourquoi ko boya bato biso to mema bato misusu o lelo bon kama zolo kumuka don inutile o loba donc ken sabe ken non sabe o ayebi na répéter ayebi na été mais bon sentir ka ni attaquance
Bon, sentir. Pour la lac, ça va déjà. Ensuite, petit le loco aussi, mais si la terre, n'a la taga ma casse. Cher ami internaute, j'avais ce temps dans le lobby. Costume, mais si la terre d'or, j'ai la dengue en sakanate. Ndeka balobara, et ma maman là, moi, mais la raté. Papa Jean Blaise, et mon pour la émission. Émission Zaitoko, on a CP Nango. Yaoloba Zala, il m'a mis vraiment. Yaoloba Zala, il m'a tout. En tout cas, merci. Na invitation au benga inga moi enfant pour cela ata moi pour batonga bino pe ba internet au benga si moi muta fa ndeng yo sali boy moi fa déjà na ebike na za émission même suka tout ça émission nani yo ya na caméra tout ça émission to bali be maman émission bien té biso Congo Cool TV ezaka ordre quoi ordre maman et to linga raté to zui émission papier destin Papi Destiny na London City. Londonien penda. Maman Mimi Matondo, maman Bonheur, na papa. Papi Destiny, le véritable Londonien. Souka na Genève. Donc Batsiko Fanda. Donc na pena na komi na Souka et là on a koga ki ko lobaka pour l'émission en tout cas félicitations. Ba émission a boyé za sans polémique boyé ki tok. Bozo linga boyé ba juste évolution artiste les animes ensuite il peut beaucoup na artiste penza et ça quand des artistes moka ndingona moni bon inutile je salue celui qu'on appelle ah là là mbote na bayebe ayo poto ko mbote yango na kana moni ka pona kenega esala bien te c'est le lukanu na Canada wana babi yonde muto sisi masolo nyonso ba canadienne donc bango so zo ya ba ya na retard yo to ya avant c'est le Lucano donc inutile ya Oloba Tom Sita Thomas Lucano Toulouse mobima na maboko na yo po babi lelo so lingo lata kitoko benga Thomas Lucano ako expliquer makambo elamba dodongoyi un chinois en Chine balobi soki yo tongi te batu ba vivre te yo nde suka. Le vieux chic au peuple, les facilitateurs, vidéo portatif, donc plus on va communiquer sur vieux fond d'Imango. Vidéo portatif, yo kakamaga mutu yo. Costume neti mikolo na besoin costume à soyi, ya couleur à soyi, nebige oya. Le vieux chic. Dani Makila, le vieux Dani Makila marqué mikolo so benga na souté na osa esa nga passe. Et ça passe. Pendant souki ça, na famille nanga, j'ai une grande famille. Une grande famille vraiment. Donc je salue tout le monde, famille Lucano, Sobasan Angola, Poto, partout. Zambé, Apambolabino. Tozo continue toujours. Les ambassadeurs de Nicolo, les Souka. Boyo Kabana Poto Bosepela. Bozo épice les ambassadeurs, Bosepela Penza. Bamonio Sobaleka Bakosa. Jean Blaise Lucano, nous avons moi réponse à trois questions. Au bon moment, on répondre sur ma question. Nous avons prêt à répondre à l'émission. On a une émission. Tout le monde a dossé. Jean Blaise Lucano, nous sommes qui moi. Il y en a un mois. Moi, il y a pas Mikolo. Oui. Moi. 12 mois. Moi, on a eu une grosse année. En novembre. Pourquoi novembre? Pour ça, date dans notre jour dans votre nom. Il y a ça. Nos femmes sont présentes moi nanga pour moi les avons moins chance pour nanga et pour te langa makambe belé ya bien moi puis na moi na et coïncide que na pas nanga misusu baza na katikata moi donc ça là bien vraiment merci beaucoup ceux qui ont qui livre c'est livre dans la Bible pourquoi Bible pour pas tout nier sur ba na besoin non il y a ça bien sûr parce que Bible est partout si et pas banga na Bible. Donc, nga siko siko nga Bible ngai. Bien. Merci beaucoup ceux qui ont acquis Nyama. Aigle. Pourquoi aigle? Pour mon musique. Vraiment, on a te clôturé na Mokoyalelo na Jean Blaise Lucano, babi nyonso malamu, ibandaki malamu pe suki malamu. Ceux qui bossent une émission merci l'équipe technique na biso tokutani na numéro ya sikaka na chaîne na biso bo s'abonner massivement na Congo Cool TV po ya ngonde solution ba problème na bato nyonso donc babi ba chaîne wana nde makambo biso solution ya ba makambo ya nyonso. Merci beaucoup.
La meilleure chaîne web. Congo Cool TV. Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV de Congo.